RDBC, bonjour. Je suis encore là aujourd'hui, moi, votre Nadia GB. Na souci kaka yako présenter les bino biba produits ya kitoko. C'est vrai, bisonio soto yebi, et la pandémie moko ezo dérange vraiment mboka na biso. Et si ezui ba mikilinio soto. C'est vrai, coronavirus eza vraiment ko boma. Ce qui est sûr, malade on ezo frappé. Mais na souci kaka yako informer bino batunio so bolandaka bimbanza London TV. Là, je vois déjà mon boss de Brino original. Je vous salue déjà. Je salue mon cordon, Laurent, Fabrice, je vous salue déjà. Pemeni wana liboso na biso caméraman, il y a mannequin, il y a Kitoko Boui de Best, je te salue aussi. Na souci à ko informer bino kaka to mikaki to luka musali na Nzambe parce que bakangi ba église coronavirus jusque là n'a noté produit dans le monani qui c'est monani que tu n'as noté bah chercheurs les autres tâtonner jusque là bazo episabi soit Congo bololo soit boy mais gouvernement na biso et kangi ba école et kangi pe église. Or, biso nyonso toyebi ke refuge ya solo ezalaka Nzambe parce que tant muta koma na suka na moment au peuple congolais tozo kokali société tokomi ko tambola na ko banga banga tokomi ko solola na distance ya 1 mètre pourquoi ka ko banga maladie oh mais est-ce que c'est normal il faut que ka bakanga l'église to ebité voilà pourquoi to lingaki to lukela bino homme de Dieu, c'est un homme de Dieu puissant qui maîtrise bien la parole de Dieu. Bientôt vous allez beaucoup mon aïe, il s'appelle Pasteur Serge. Bonjour Pasteur. Bonjour Maman Nadia. Vous allez bien papa? Dieu fait grâce, on est là, on est en vie, en bonne santé. Oui papa, ekozala bien, batu nyonso balandaka dembanza London TV, ba mekape koye ba Pasteur Serge, église naye ezalaka wapi, assemblaka na église ni moi présentation moko ya muke et bon tokota na biso na sujet na biso. Ngai Pasteur Serge Nzaïlo, nazo diriger église et bengami na kombo ya centre évangélique Eden. Ezali bongo na balabala ya Ngambi na commune plutôt dans le quartier d'abord il y a Kimbango, puis dans la commune il y a Kalam. Centre évangélique Eden. Donc na balabala Yangambi, soki kaka muto komi na balabala Yangambi à Tuni et je crois facilement à cause de la orienter puis à cause se retrouver ici ka obiso to yanganaka po na koyoka maloba na Nzambe ko kumisa Nzambe pe ko bondele pa Nzambe. Donc voilà en bref, on a koki koloba en ce qui concerne l'adresse de l'église. Pasteur Serge, question le bosso izanango boye parce que lelo gouvernement na biso et lobby ba église et sambelati. Vous étant que pasteur pour malade yo tozo monango na angle ebele jusque là ba chercheur tozana ba chercheur intelligent na mboka na biso Congo mais jusque là nan ba trouver maladie bazo tâtonner kaka. Vous étant que pasteur décision au ba lobby ba kanga église au monya onde. Bon, moi je crois que message en ezozala peut être mal transmis et mal conçu. Plutôt je dirais mal digéré na ba auditeur. Le gouvernement ba kangi ba église te. Ba pekisinde ba rassemblement. Ba pekisi ba rassemblement par rapport ya ndenge maladie ezako se contaminer. Alors bah boy maladie et atteindre un grand nombre de personnes parce que na simple toucher na simple kokutana facilité ya ko se contaminer zali. Je crois que ba pekisi bisoto sambelate ba pekisi nde ba rassemblement ezala. Moi je crois que le gouvernement na cause la décision wana c'est une décision responsable. Le gouvernement bango bazo kambamboka et bazu ba mesures de prévention pour éviter à ce que maladie wana et pala et panzana mboka mobimba yango bazui cette décision c'est une décision oyo et zoami ya libelate c'est pour un temps ça ne nous empêche pas de prier ça nous empêche certainement oui il y a qu'à se rassembler mais ça n'empêche pas le chrétien ou tout le chrétien il y a qu'à s'embêler. Je crois que décision est zamabete et aujourd'hui je dirais même la technologie nous a rendu la tâche facile. Il y a de ces pasteurs là bazo sala ba culte en ligne
en ligne et bandimi au baza connecté, bazolanda culte et on est en train de prier. Quoi que toza n'a lieu mon côté, mais nous sommes animés d'un même esprit. Et une telle prière, elle aura toujours la force. Donc tout le monde a gouvernement m'a bêté parce que c'est une décision où elle est circonstancielle, c'est pour un temps. Il y aura un temps où il y aura l'église, des occasions, il y a qu'on se rassembler pour la gloire de Dieu. Donc on a trouvé un homme à bêter. Mais pasteur, eza na maman moko alobaki toute une question oyo afandaka na Londres, maman Julie Castello azalaka déjà na Londres wana alobi c'est vrai bino ba pasteur bolobi ba culte en ligne ezo salema mais biso nyo surtout tofandaka na Kinshasa toyebi ke bato nyo surtout ba ça il a vraiment réseaux sociaux hein, parce que pour avoir réseaux sociaux il faut uzala na Android et puis il faut uzala na mégabyte et bon pona ba oyo ba ça il a ba téléphone eza Android te bango ba ça ndenge. Bon, je crois que ils ont à moi la stratégie ou quelques pasteurs basali. Culte en ligne, bah qu'on a 5 personnes, mais na téléphone moko. Na téléphone moko, moko na bango na téléphone Android, bah culte en ligne et il y aura 5 personnes, baza kolanda et bazo prier na pasteur na bango. Donc je crois que et ça n'a pas problème té au quoi que ça na téléphone Android té mais aux anandeko ou à téléphone Android beaucoup que ça ngana beaucoup tani dans un endroit ou dans l'une des maisons il y a moko ya bandeko pour venir ensemble botter téléphone et ensemble bojolanda et que ça n'a pas problème té bandeko muso quoi que ça na moi laptop na ye atie modem ainsi de suite a bengi bandeko mususu baza na kati ya ndaku bazolanda culte. Donc je crois que côté wana mundela facilité biso moi tâche et tokobenga ngongolo parce que mayele wana bazu yango pa na nzambe. Donc rien ne peut nous empêcher na moment oyo toyo kamaloba na nzambe to sala mabondeli ensemble mais na ba lieu différent. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup Pasteur Serge pour la réponse nayo. Mais Pasteur, et ça peut nous comment ils ont dérangé battu belé hein. Par exemple, Lélo natongo maman Isabelle Salidos, je te salue ma maman moko bien maman Isabelle Salidos. Alors bien ngana tuna marambo et comme pour ça peut moi passer. Ba Pasteur Lélo beaucoup mieux ko ba offrande, batina na ba MPSA, na ba Tigo Cash papa. Monte que ils ont ça peut moi soni. Ba musulman ba comme ko sekabiso ba lobi ba chrétien ba comme bazarami bien bongo. Ba pasteur na bango ba komi kosenga ba offrande na MPSA na ba Orange Money maman Isabelle ba na tout na no likambo ko zo sala pasi nayebi que ezali likambo moko tokoyi ko benga yango circonstanciel c'est quelque chose oye ko salama d'une manière circonstancielle ngai en tant que pasteur personnellement nazaki na likanisi wana te. Et ça na ndeko moko boye non loin de chez moi à sambela kapenza l'église ngana kambakate bon na mon akapete qui akendaka église quelque part na considéra ka lokola mutu moko akendaka église te pour ne pas dire païen atuna kinga epeke so lobi na ngai pasteur sikoyo ndenge ba culte ezozala te boko sala ndenge nini na pesa kiye. En fait, na expliqué qui est ba culte en ligne, na ba culte mususu ezaki pasteur azoleka na télévision, bandimi bazolanda ye na bandaku, ba sombi moi espace na télévision, na expliqué qui makambo wana nyonso. Atuna ki ngabi na pasteur. Bongo pona ba offrande, na ba dimo epesa maka chaque dimanche. Boko sala ndenge nini. En tout cas na moment wana tanga tuna ki ngai motuna wana nazalaki penza ne yana kopesa été. Mais seulement yé moko lobi na ngai. Pasteur, est-ce que bokoki ko sala te que batu ba pesa ka ba offrande na bango na ba MPSA na ba Orange Money batinda ba dim na bango ndengwana et ko faciliter bino tâche. J'avais béni Dieu parce que l'idée n'était pas venue de moi, un homme de Dieu, mais c'est venu d'une personne laïque. Hein? Il y a eu les canishoana pesi na kumisaki na nzambe. Au fait, le système MPSA Orange Money
ezali système moko oyo la nouvelle technologie ememeli biso ememi yango kaka mpona baaffaire te ememi yango kaka mpona batransfert de fontaine de kono aza na Kinshasa yo oza na Congo central to na Lubumbashi batindelo mbongo na système wana eye mpona kofacilite bato nyonso tâche locataire po afuta mbongo na ye ya loyer nesika kende koluka bailleur na ye atindi yango na M-Pesa bambongo ya Minerval ezosalama ndenge wana et pourquoi pas les offrandes tant que indisponibilité ou bien empêchement moko ezali. Je crois que l'offrande na mwana nzambe ya solo ayebi force pe puissance ya offrande ayebi yango ayebi ke offrande eza eloko oyo ememaka lipamboli pe épargnaka moto na ba danger épargnaka moto na ba danger ayebi yango et na moto ayebi yango akolinga te azanga bolamu moko ute pa na nzambe suite à ba circonstances mais ayebi que na ba circonstances difficiles offrande na ye ekomemele bolamu yango ebele pe baze komitungisa tokopesa offrande ndenge nini tokofuta badim na biso ndenge nini alors cette idée tango eye bon pona ko faciliter bana nzambe basala yango na nzela ya M-Pesa basala yango na nzela ya Orange Money pour faciliter bango bapesa offrande bapesa badim et pour faciliter aussi l'église parce que kosala ba culte en ligne ezosenga ba moyens et l'église les moyens oya utilisaka eza ba offrande et les offrandes banani bapesaka eza bandimi. Donc, toyeba yango na sens wana. Nous savons tous que les offrandes, ça se donne à l'église. Oui, le peuple de Nier peuvent soutenir d'une manière ou d'une autre Nabadan, Nabaction de grâce, Nabango, pour permettre qu'il s'aligne et s'alima. Mais les offrandes, comme dit la Bible, ça se donne dans l'église. L'église, c'est tout ce qui n'était pas ni fondatine de fonds dans un M-Pesa. Ce que nous avons sur base de quoi? Au fait, quand nous parlons de l'église a une adresse et l'église a aussi des systèmes. L'église a aussi des systèmes. Je crois que tout le monde a une église haute bien traditionnelle, cela veut dire catholique, protestante, armée du salut. Tout le monde a aussi un groupe de mamans. L'église catholique, mais je crois que l'église protestante ou armée du salut, même offrande na boutique. Bayaka moso batemi na coin ya balabala moko bazoyemba batu bazoya opesa offrande. Là ce n'est plus l'église locale. Et comme itina balabala. Tandis que nous les églises de réveil tout ça la rangote mais du moins parce que tout ça la culte en ligne. Et na kata culte, il y a la prédication, il y a la prière, il y a la louange et l'adoration et il y a les offrandes. Pour culter à la complet ma étape wana nous chez Zalak. Alors, comme qui était en ligne, et ça la mana lieu mon côté. Oyo to sangisi batu, mais na cataculte les gens sont censés y accoper sa offrande. Alors, la technologie nous a facilité même de loin. Nous avons coupé sa offrande de naïe. Azope sango na église était mazope sango pa ya nzambe. Mais du moins ezo koma na église na moyen ya M-Pesa na Orange Money. Voilà, pasteur, c'est un peu, tout me un peu comme ça l'analyse n'est comme quoi. Parce que ce qui est total na Bible na kala, bana Israël, c'est vrai, bana Israël, tant bazala ki na Égypte, Pharaon a boyaka ko bimisa bango. Moïse a belé la Nzamba Lola. Nzamba Ipsaka Moïse, je maîtrise pas bien de verset, mais Nzamba Ipsaka Moïse azwa makila banyama. Ba pakola na balento, enfin que ange de la mort tango koya est frappé bangoti. Mais biso awa na Kinshasa,
na Congo précisément na Kinshasa toza na ba pasteur ebele boza vraiment ebele oyo bozo sala makambo monsieur so bazo sala malamu na o bazo sala mabe bino nyos to boira ba pasteur to benga bino ba dadi to ko benga bino le ba papa. Mais est-ce que bo sali pe prière mon côté banda coronavirus et bandi ça fait déjà longtemps tout ce qui est na ba 2 semaines maladie bandi et frappé biso toza na banda ko. Est-ce que beaucoup ko sala pe prière mon côté ni ba Moïse bando sa na kala Josué penda lobi papa moye telema so ya solo na musali no moye telema moye telemaka bino pe beaucoup c'est lo moi bongo te boye ça pe nzambe coronavirus lelo na Kinshasa stop na Congo stop puis ça soit des assotés. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça na mutu moko boye babengaka vie gao balobine vie gao aussi là. Cela veut dire quand la banda ekopesa ya mingi après azopesa lisusu te to pe azopesa muke. Mais nzambe na biso aza vie gao te. Bible zoloba ses bontés se renouvellent chaque matin. Tel qu'il était autrefois, il l'est toujours de nos jours. Il l'est toujours aujourd'hui. Je crois que époque wana ezalaki na facilité un prophète à Téléma à Loba parce qu'il y avait un groupe de gens et un bon nombre, voire même tout un peuple. Aujourd'hui, nous avons plusieurs hommes de Dieu, mais moi je crois que les hommes de Dieu sont en train de faire leur travail. Dans l'église, ils font leur travail. Pourquoi tu as un culte en ligne? Pour moto na nzambe moko abele la nzambe elongo na bandimi que te mettre fin na fléau oyo. Ezo salama, je crois ba prière à le 31 décembre na ba réveillon. On a déclaré des choses pour la année oyo. Et cela n'empêche pas que mon pépé moko eya parce que Yesu na katia barque. Il était là avec les disciples, mais ça n'a pas empêché qu'il puisse avoir une tempête. La Bible dit il y eut une grande tempête, mais quand le Christ s'est levé, il y eut un grand calme. Moi, je crois qu'il y a un grand fléau et le Christ se lèvera pour qu'il y ait un grand miracle. Donc, Tondi Mayango, Dieu est en train de faire de grandes choses. Donc, pasteur, Bazo Koutana, Bazo Salaba prière en ligne, Bazo Salaba prière même la télévision, et Bazo Sambela. Moi, je crois que Likambo Yo, et je rappelle ce qui s'est passé en Suisse. Je crois que dans l'année, il y a Deuxième Guerre mondiale, 40 à 45. Ceux qui battent bien dans l'histoire, guerre mondiale et comment en Suisse. Hitler avait envahi presque toute l'Europe. Aïe, cause de résistance à Makassi na URSS à l'époque. Aïe, cause de résistance à Makassi, plus précisément en Sibérie. Mais du moins, Hitler n'a pas eu cette pensée à Rokota en Suisse. Parce que les chrétiens se sont mobilisés en Suisse. Balobi guerre mondiale n'engezo kota na mboka mususu awa na Suisse Rokota te. Tina n'enge guerre banda, tina n'enge sila et tikala Rokota te. Parce qu'il y a eu mobilisation. Et nous aussi les hommes de Dieu, malgré que balobi to kuta na kate, to sala ba rassemblement te pour un temps, mais cela ne nous empêche pas ya ko sangisa bandimi même en ligne, même dans Nzela. Il y a médias, il y a télévision, il y a la chaîne à télévision, il y a la chaîne à radio. To sangisa bandimi na banda kuna bango to zala esprit moko to bondela pour nzamba sala bikamo. Je crois que zo salama et tango nyonso eko salama rakaka parce que l'église en soi n'est pas le bâtiment. L'église c'est le rassemblement de ceux qui sont appelés hors de leur famille, hors de leur race, hors de leur nationalité, hors de leur patrie pour former une famille en Christ, pour former un ensemble de gens ou une assemblée de personnes croyant en Christ et espérant à la vie éternelle. Donc c'est ça. Nazondi makimabonde les salama peut revivre bikamoana. Voilà, pasteur, et ça sonne le comme bana poto bazana kanda. Bana poto bazaya ko silika balobi ba pasteur bayaka déjà na poto bazolaka bango basi na bango déjà bana na bango bazo supporter mais ekomi siko ebele par exemple lelo na tongo na fandika rabona moni papa Gabi Mbuta mwana mutando ya solo ya tongo donc papa Gabi alobi jebe tout nana no yom to soki ndo yamba lelo pasteur
pourquoi bato bazo utapoto ba yeso ba komi kaka na aéroport na biso on sous-entend que déjà mes wana ba service ebele ezali ba sali bango checking ba moni ke malade ezate mais so ba ye kaka 2 jours après oh ba kangi bango na malade mais so ba coffrer bango quelque part bazo boma bango ya ko boma ba na poto bazo ya bazo zonga susu vivante bazo zonga na ba cercueil mosusu pe bazo kunda bango bazo tika famille na bango bazo tika ba na bango orphelin il paraît que ba pasteur nde bazo sala bongo mais qu'est-ce qui se passe? Bon, kokanisa ke biso bato na nzambe tozo sala bongo d'abord il y a aussi des pasteurs au bazar qui faire partie d'un corps médical, mais c'est pas tous les pasteurs qui bazo faire partie d'un corps médical. Et ceux pasteurs-là qui font partie du corps médical, je ne crois pas qu'ils bakoki ko participer na makambo ndengwana. Moi je crois que j'ai mes limites, na ba limite na ngai nazaka ko apprendre na voix ba médias, na télévision que bazo utapoto misusu bazo zala na maladie baza déjà na virus misusu baza na ngote et na ba o baza na virus bazo zala mise en quarantaine baza interné quelque part moi suivi médical les salam. Pour moi je crois que nzambe ayebi makambo na ya salaka il y a de ceux-là ceux qui maladie yé tous à la sûr et certain que bakoyi ko kufa mais na bato mususu nzamba ko sala bangongolo à couper sa bango guérison. Bon, alors que bah, pasteur, notre devoir c'est de prier. Devoir na biso tozo salango tozo sambela. Koloba ke biso ba pasteur tozo sala makambo ndengona parce que biso clinique na biso ezali église. Clinique na biso ezali clinique ngale maté, eza INRBT, eza clinique kinoise té, eza clinique universitaire té, clinique na biso eza église. Qui si na biso to pesaka c'est la prière. Mais nous exigeons, Nabandimi, que la suivi médical est importante. Pourquoi? Parce qu'on peut prier pour quelqu'un au hasard coronavirus, au hasard sida, je le déclare guéri, mais na kotine na ye et pas yaminganga, bah ça l'a été testé pour confirmer. C'est ce que le Christ avait fait. Tango abikisa ki bato na lèpre, alobi bo kende pa ya sacrificateur. Nenge mibeko elobi bo kende pa ya sacrificateur. Basa la bino test va confirmer que réellement lèpre ezali susu te. Donc biso ba pasteur to sala rapende ngwana, nous prions pour des gens to tindi bango et pas il y a bato benga le corps médical ba kende kuna ba sala ba test et quand le test est négatif, nous bénissons Dieu parce que il a opéré un miracle. En tout cas, bana poto na zoeb sabino, s'il vous plaît, la Bible dit confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, et confiez-vous en ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Biso Batonan Nzambe, nous sommes là pour implorer la grâce de Dieu, pour prier Dieu afin que Bikamwa et Salam. Donc, Botia Biso na liste était ceux qui réellement bazobo mabatu. En tout cas, nga naza informé na ngote, na yebi que batu baza interné, baza mis en quarantaine. Il y a eu 2 morts, ceux qui n'ont pas de sanité, mais du moins, nous faisons notre travail. Donc, tous les gens qui ont confiance dans Bisso, passez dans Nzambe. Voilà, pasteur Serge, monsieur, comment vraiment nasuka dernière question nanga. Pasteur Balobi, ba chrétien de bazo banga makasi la pandémie au coronavirus c'est comme le biso na mboka. Ba chrétien bazo banga makasi. Pourquoi ba chrétien bazo banga? Parce que ba chrétien baza lisusu affermité. To yebaka na kala l'église biso to zo ba affermissement, ozo qui est vraiment Balobi, lelo esa journée nanga affermissement, ozo kayena bik na yo aucun affermissement. Mais l'église lelo est belé affermissement eza lisusu té. OK, okutuna chrétien moko boye, pe sata verset moko ya Bible a éviter passage boye lobi boye chrétien a yebi les sous-soutés parce que ba enfermissement na l'église ezate bino ba pasteur pourquoi bolongo le système ya enfermissement na kati ya église. En tout cas merci pour la motuna oeza très importante. Au fait affermissement na église et longwate pour nani na lobi longwate parce que le Christ dans Matthieu chapitre 28 tant waza koloba allez faire de toutes les nations mes disciples, habillez les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et naba épître bazoloba, il faut que nous puissions affermir notre vocation et notre élection.
balobi soki toza ndenge wana nous ne brancherons pas. Et l'accès au royaume éternel nous sera donné librement. Cela veut dire le chrétien doit comprendre que koyamba Yesu ne suffit pas. Il faut aye kola makomi na nzambe pe aye ba ndenge nini sengeli kotambola na mokili oyo jusqu'au jour où l'enlèvement de l'église est au salama pour azala facilement enlevé. Lelo batu tellement bazana ba difficulté, tellement ba problème eza. Les gens, quand ils viennent à l'église, ils ont plus besoin que Nzambe apesa que bango batosa. Alors ça devient un problème. Mais nous faisons tout par la grâce de Dieu pour inculquer toujours bandimi, mentalité wana que sengeli bazala affermi. C'est vrai. Likambozoloba nakoki kobo yangote eza penze ya solo que ba église est belée. Tant il y a quoi fermer bandimi et zate. Vous verrez un homme de Dieu, aza plus n'attend ya quoi ça là-bas. Action évangélique, action caraba. 40 jours de prière, 40 jours de délivrance, ainsi de suite. Mais, chrétien wana, bazozala affermité, alors, eza quoi ça là qui est moussala et qui est de malamouté. Mais, événement ya boye, moi je crois qu'il faut. Tous zongi sa chrétien, tous zongi sa église, na fondement. Bandimi va comprendre les temps aux autres traversées. Bandimi va comprendre maloba na nzambe parce que la Bible dit biso toza les fils de la lumière et les jours du Seigneur ne peut pas nous surprendre. Ce qui Yesu akoya l'enlèvement, ça ne peut pas nous surprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà bien affermis et bien avertis. Yango wana toza censé il y a ça l'effort wana qui est le chrétien, qui est les fidèles qui viennent à l'église, base à la vraiment affermée. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Moi, salutations. Pour tout comme vraiment dans la conclusion de l'émission Nabiso, moi, salutations et ça rappelle-moi bien. Merci beaucoup. Na pesimbote na bandeko nyonso to ba fidèle nyonso ya Yesu Masiya o bayaka na église évangélique, centre évangélique Eden. Napesi maman Mifi Mbote, napesi maman Grâce, maman na Destin Mbote, napesi frère Fidèle Mbote, berger Gradi na Sala, napesi Ope Mbote Mingi, napesi famille Nanga Mobimba Mbote, maman Salem Nzaïlo, ma petite sœur, maman Désine Nzaïlo et maman Élisée Mawini. Hein? Moi, aussi, il y a papa José Mawini, ma grande sœur, Napesi Mbote, ainsi que son mari, papa José. Napesi mes grandes sœurs qui sont à Paris. Nayebi que Bozola Ndangai, et je sais que Dieu va vous protéger. Ma grande sœur Espérance Nzaïlo, ainsi que Ida Nzaïlo, et tous ceux qui me connaissent, soyez bénis au nom de Jésus. Et voilà, émission Nabiso est commis vraiment nasuka ngai Nadia Nabino Oyo. Na sepela ki koyambela bino un homme de Dieu qui maîtrise bien la parole de Dieu. Il s'appelle le pasteur Serge. Voilà, avec lui, Tomeka qui un peu tout solo là. Pourquoi ba chrétien bazo banga makasi? Parce que tout ça les constant tout tambola qui na micro Nabiso, il y a des bands à London TV. Vraiment Tomeka qui solo là batebele ba chrétien bazo banga makasi. Or, étant que chrétien, moi je sais que la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Il faut biso ba chrétien, toye baka kotanga Bible, tozo ka ton ya ko sambela. Pour ata eloko moko comme lui son nzambe a ko permettre yangote Congo basal nzambe baza ebele, bato basambela kebele, to sala nzambe confiance. Maladie oyo eutiko yao eza muki parce que ba choléra eya et boma nango bato nyonso te nzamba bomba ki biso to continuer ko sala nzambe confiance à combattre la biso. Là je salue déjà bato nyonso balandaka de Manza London TV ba maman oh vraiment au sentir vraiment maman neti ba maman Julie penza
Castello na Londres. Ma maman moro bien, maman Julie, je te salue déjà. Maman Isabelle, je te salue. Papa Samy le bonheur, je te salue toi aussi. Papa Gabi Mbuta, moi na muzombo ya solo. Je vous salue papa. Je vois déjà na régie na moni de peste, veut dire caméraman intelligent. Je te salue grâce ma samba, mon petit des dedans. Je te salue aussi, je salue mon boss, veut dire que lobby de Brino London, de Brino de Makambo. Boss moko ya bien, patron moko ya gentil. Je vous salue déjà. Je salue mes deux bébés d'amour, Samantha et Doxine. Maman vous aime beaucoup. Je salue qui est encore mon assistante privée et personnelle. Amour, je te salue. Patience Namouissi, de gros bisous à toi ma chérie. Moi, votre Nadia GB, je vous dis déjà au revoir.